Mbote, shalom. Chaque jeudi, les messagers Proverbe 30 na Community Matter. Community Matter, ils allaient bon ba information ya communauté, ils allaient bon ba sango ya communauté, puis ils allaient bon enseignement sur comment vous allez la stabilité na poto, comment vous allez intégrer, vous allez intégrer na poto et bandara par koyekola ba mibeko ya mboka. Alors vous avez belé, vous benaki, ou eza champagne, tous on continue toujours à sabrer, à célébrer parce que to comme ba survivant, donc ba survivant, ba to survivant, ils allaient mutu oyo à survivre to azali bongo rescapé, il y a ba accusation, il y a mabe, o il y a que mimi na boyo kwa libela. Alors l'État, police, na ba service nous surtout, chochawoka, violence faite à l'homme, violence faite à la femme, bah remarquer que moto azali bongo innocent, alors bah tié ce qu'on a groupe à bateau, bah azali bongo protégé. Oyo ezali champagne banana nazala bana basi 4, Samantha, Naomi, Exaucé, na Sonia. Bah sombaki yango, bah bi dad. We are proud of you. Au service plaisir parce que bah ça là qui complot bah toujours pour mettre la champagne pour célébrer pour fêter événement où il y a no guilty ko te pas bana basi bah songo aiponi ba on surtout 4 bana basi bah ça là qui cotisation na ba sombi que la date n'a pas célébrer parce qu'ils allaient fêter monene même en Angleterre, police Angleterre, dans le service Angleterre, bazo c'est parce que dans celle où ça maram, quand tu lobby dans une réunion, parce que chaque jeudi, dans le bongo thérapie, dans mon message dans bango ça il va voir batindi angoyo, ils allaient service ceux qui va toi fundi yo, ba koselo makambo. Allez, yo longi bango. Vous êtes innocent, bango sikoyo ba comme ko protéger yo. Moni ba comment qui a ça y va moni songo tout la thérapie na lobby à 13h 1 p.m. Let me know if you change. Mark all of the best. Ça va survivor yango. Ba survivor bato yo bazali destiné à des prisons à vie. Il y a le Kouta, c'est quoi le quoi a longi procès et police a comment protéger bango, le service social peut comment protéger bango. Alors kokenda ba ko funda ka mutu jamais soki ozana ba évidence té parce que et comme harcèlement et en Angleterre ils ont malicious allegation. So ça dit malicious allegation against mutu ils ont pénalisé la loi à 3 ans en prison. Au qu'il y a 3 ans en prison, par rapport au conseil de Makambo. Surtout que, ce qu'il y a un espace visa, Moutoana Moutabeng, ça qui a balakio, aïe, non, awa, yo tout si nibe côté comme Koluka, au team di Kaye na bolo pour récupérer ma bien, et puis, au Kende, au tika la libella, au visa libella, et les karatés en Angleterre, et les karatés en Suisse, et les karatés en Germanie, en Allemagne, comme les karatés qu'on a été. Alors, Lelo, vous avez vous abonner à Sentinel TV officiel ou na Didier Forme TV. Vous abonnez à Deshow TV et puis na Papi Gang tout le bela vérité bien tout le bela vie. Baza bato yo bazo couper sa maté à la communauté pour le changement et ça pour la négativité de qui. Alors, Brolandanga peut pas des shows, Brolandanga peut pas Papigen, Nato de la vie, Brolandanga peut na Sentinelle, vous s'abonnez à nous. Et vous allez bien, félicitations à des shows, Moussala, Moussala du Toko, Papigen, Moussala, Moussala du Toko. Nibali nyoso va décider, basi nyoso surtout Oyo, Bayaki Mabala, Bazoto Samabala te, Banoson à Moko. Et ça, maintenant, on était en Angleterre, Proverbe à Saliango, à Longi, où était Yabatou. Ce qui nous a bien sur la photo, landa idéologie na ye, yoka oya zoloba.
parce que sur l'andi ba yuma bato ba poto nzela makolo bato yo so tali bien bato tout bantouraka bato yo po bato mokisa bato eza bato abengisa mutu te mère na ye afutelaka ndako abongisa na mipa na bango te bayana esika te jalousie keto bazokanisa so basali bongo bazodétruire yo nzoka bazodétruire moto oyo parce que lelo yo ozonga na Afrique moto ata moko akobengisa yo aza te lelo toyini tolobela mingi sur ingratitude oyo etondi na poto oyo etondi na bandako oyo lelo bana poto bazoleva mabale ebele ekufi likolo ingratitude na kati ya bible les évangiles les 4 évangiles bazolisa biso yesu azali koleka amoni bato bakufa miso abondeli mpo na bango bazalaki 10 moko azongi aye kosenga yesu merci mais moko 9 bazonga te yesu atuni bazalaki combien oyo babikaki bazalaki 10 mais yesu a se soucié na 11 où sont les 10 où sont les 9 autres bazalaki 10 bazalaki balanda bazalaki 10 bazalaki baveugle kaka moko amoni aye kozonga ba 9 wana mosusu bamonaki tout la mwisi bien aimé soko olingo vivre longtemps na vie soko olingo pambolama yebaka kopesaka merci na mutu asala bolama lelo na tongo nayambaki sere na biso moko mwana na biso Bénédicte autaki Londres na mama na ye nakenda kotika bango na avocat mpo na yambaka bato ebele bayaka awa mwana wana lere tosilisi masolo toke akomeli nga abi uncle I'm proud of you thank you for your time I'm so proud for you. I said thank you for you. I said thank you for everything you are doing for me. Et puis, on a atteint 200 livres pour le service na salle. C'est-à-dire, à reconnaître mon salaire. Papa, ça oncle dans la communauté, pour que nous aidions aider pour la visa, pour son golo, pour na souka nango, apesi merci, pour sa geste. Ndegonanga, reconnaissance, c'est ça très très important. Moutayamba yo na poto. Mutu edayo, mutu amema na poto, kabwana na ye na malembe. Yebaka kolobaka merci. Oyebi, kobimagangi te na kotomboka. Parce que mukolonde ayebi nini asala kana mwana muke. Mutu amema kyo na poto ayebi ba place nini akoki kosala po atio na poko soto abatio na avion ozonga. Yebaka koloba merci. Zalaka reconnaissant. Zalaka reconnaissante. Lelo même tous un problème na bato au moins mutu akei li kelemba mama li kelemba li kelemba et comme tout bato mususu azumbongo bato ale abimi gangi mutu a déficit mbongo boyokani na bien apesi mbongo po futo komi gangi oza reconnaissante yeba ngo ezana bato mususu basambela ba otika yo mais nzambe na bango o bango basambela nzambe atikaka jamais mutu oza coupable pour comme un aza culpabilité bato mususu baza facile ya organiser bakisi abebisa yo parce que yo fongole les portes parce que ya sali malamu yo o humilier yo o lingo sala lokolo yo za gang et pourtant o ayuma o ambendre o ambakasa alors Didier forme à l'attaque proverbe 30-30 aza moko bato aide bato belé bato belé babeta ye mabaku bato mususu baloba ipasta po nosali boye nabengisa basi 3 moko na Allemagne tobotani mwana na mona ye na kutani na Allemagne na zongisa mbongo ya voyage na ye donc na koloba na totalité 4 na zongisa bango te tokabwana na kimia mais soko moni pasta ma comme tina niveau a signé que mutu aza na déportation au centre, le centre ya kozala refoulé à quêter parce qu'ils ont mérité un peu reconnaissance ces actes. Et puis les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et là pour les qui tika ezate. Et là pour les qui kolanda mutu abengisa ezate. Et là pour les qui koza reconnaissance ezate. Master moko agi yanki. Quand on a poto de tukuta na basali cop na master cop à 10 000 pounds 10 000 Dutchmark, vous avez na Dutchmark à Meli Muninga
abimi gangi mikolo le kaka ya laki mutu ayebanaki na ba famille Mobutu tout mais tant makambo changer tant Moïse akoti Moïse Kabila akoti muto bamelaka mbongo akitaka na kin akoma colonel alors master wana oyo amelaka ye mbongo azaki reconnaissante akiti na kin na kaka na aéroport boye master wana oyo amelaka akoma mokonzi akanga ye atinda ye na boloko pour nani pour reconnaissance ya te ngana na master moka colonel Frank Ilanga ateka lupango na ngana na limete tozo sambane lelo nani na auditorat militaire mais na bana ne na ndako na docteur bango bana misato na bamboko bana kombo na ngala bakanda bana ba British hour ngam na docteur bango le master melanga siko dossier eza na tribunal pour ateka lupango na ngala donc obima yangete parce que oyebi lobi ya mutu te donc tozalaka très reconnaissant na moto basala so malamu parce que oyebi lobi ya mutu te donc lelo ezalaki likambo oyo sabino ke makambo changer po to bakosa bino te ezalaka mboka basi te bomoni lelo mboka ya mibeko ezalaka mboka basi te ezalaki bongo depuis Manchester na Mongalema les messagers proverbe 30 na pesi mbote na Papi Gen na pesi mbote na des shows na pesi mbote na Papi Chama na Bundes na pesi mbote na Edith Lufungula Richard Masanga Ado Malanda na London Chai Lutete Marcus de Cartier na pesi mbote na Laurent Sali na pesi mbote bongo na Titi Songo les princes to les king na pesi mbote na bana ngane soto abasi na pesi mbote na Patrick Lomenje na pesi mbote na Guy Bochard na pesi mbote pe sorry na bosanité mutunanga Pasteur Emma Nzalangela soki yesu amonani te tokutana sujet des heures bye bye for now yesu nde mokonzi